tosinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya bakristo ikisha mitema bayenge bene ikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite. Alléluia. Isali makila ya famille zo tambula oyo papa atika ka utubote na famille makila wana eza kutambula nde au moins na kamate courage na yebisa yo trop c'est trop na bondeli yo mingi na soli na yo na soli na mwase na yo mais vite de la moni vous allez rouler trouble fête ya famille. Alors comment na tene na lobilaka yo ke non famille zanga na yo ngana yo famille zanga na yo te na mboka ba famille zali na poto famille zali partout na mokili oyo ya wana na soli na Blanchard Kilombo boss teler boss alobi na ngai papa yo ndo zo umisa lupango wana bokamata botekango mutu na mutu akamata pari na ye po un jour comme matin mobulu ezala bitumba ezalaki kosokana ezalaki kubomana ezalaki atuni ngai mais pourquoi la lobi na ye vite de loin awa le monde lupango ikumi lukula ya yenda sumba kinambo lupango eza yote ya wana kamati décision tuzali famille tuyuka na bolingwa nzambi tuteka lupango oyo mutu mutu kamati par na ye ngana kamati ya ngai na kibe famille na ngai mwasi na ngai na bana na ngai ngako to mwasi azali te nganza batikela ngaba na pamba batikela na bana na ngai lukula yo uzana mwasi na yo ukamati bomengo yo monike nde kukamata yo vile yo mubimba ukamati bomengo na yo na bana na yo na mwasi na yo oya mungala batira yo awa asa kukosa yo tongo midipoka kukosa yo po uta dezo na lupango kuma lukula yo lupango yo lukaba commissionnaire yo lombe mobali lukaba commissionnaire lupango komisiko yo ya kuteka mutu na mutu akamata pani na ye mais buse kubusa na tema kama loyo tata lubaki lupango na ye zaba koko mais lukula yo te des autres lupango yo tekama ya wana yo kusona yo ngana ke promisalité lupango lukula neti yo ndo subango merci promisalité file de kamata lupango yo tekango bon lukaba commissionnaire ngana kamati décision de grand parti ya lupango zo tekama itekama alors écoutez comme yo lukaba commissionnaire yo lukula neti tata sumbila kayo lupango ya kusumbila to lupango eza lupango eza yo te isa yo te yibango mbongo kati ngana yo tu apasha yo kamati mbonga leta kusunga yo comment ça lukula lupango yo lupango na yo sumba lupango yo salaire ya kombo yo kamata ala lupango yo leta kusunga yo salaire ya combien yo sobo yo silo ça va? Goulela. Où est le pantalon bleu? Hein? Oh! Nabi, hein? C'est là.
sur les pantalons erni. Pantalon bleu sur le erni. Bilamba monsieur essaie kauki. Voilà, est-ce que ça va? Bisola sur la ni Naomi. Non non t'as non. Au fait nous rabeno c'est mon matière mon tema sur bilamba. Mais au fait nos pantalons te fait ngana ta pantalon mi. Na ta mi. O c'est ça nga. Na ta pantalon mi. Non, mais ça rambi. Donc on a proposé au sokoli ou au sokoli. Bon mais c'est un petit bilamba c'est le ton. Avant de faire quelque chose tout na ngai. Bien bilamba ngai. Moi na ta mi. Oui chef. As envie de finir un bouc hein. Pesang. Non, bête wa. Non, bête, on s'en va chez nana. Na so pesang lo mela va veno mela. Ta on sur le pantalon remarquez le nakati. Non, bête wa. Non, bête makasi ya. Ils ont alcool, ils ont sans alcool. Ils ont besoin impératif ka. Ngala tout non le pantalon to sokoli nini na kita ngoyimo ko so mabo te o sokola so e va pas eleki. Mais so te elaxi nini. Et nini na kati. Non, bête yo. Ngona no bête ma famille bo ya. Ya batu eza batu pesa ngai. Yo mo a conscience, nous avons conscience que au chocolat et pantalon wana. Semble bilamba nyo so tukena mo pe eza bilamba non. Pe na remarquer bilamba ba pantalon ngo na c'est comme ça te marqué na mo nikola ta mo mingi. Ola ta mama ko pendant longtemps. Oko muyibi. Moi ça muyibi na vina ngai simbate. Soka muyibi e simbate. Tango to bala na ba peso conseil ba kota maboko na poche mbalite. Pesa mbongo na kati. Bon pantalon koti mbongo sur les zeni. Pesa mbongo na kati. Pesa mbongo na kati. Mbongo na kati pantalon. Yo zena mbongo. Na ina mbongo na kati pantalon. Pero yo bon bima na singo mbongo bio na mbongo titi. Yo ndo to tinkiringa 4000 na sombo na lambalos. Na sede lo. Ma observer. Non bon. Mandako. Pero to ko même sur décembre été. Pero za mo no mekanga. Non bon. Non la ko. Ozaki na mbongo. Na ina mbongo batu eso mbongo ngai. Oh. Ngamo na ina na peu 4000. Ngamo na 4000 pembeni. Mbongo na mbongo batu $80 batu une fois na pesa mutu sengani. Bon, $80, $80. Is a dollar to. Na te va chiba comme ne va comment kata biona. Na pesa mena na bi faut songa na yema munyoso. Is a 2246 48 42 FE. Pesa ngo il en a sur 4. Il me balait 22 24 22 24 24 22 24 75 88 DH. Pesa mo na so. Na ba chiffre news na mo na $20 et $80 batu. Pesa ngi pesa mo. O sa ngona. Puis on a mon bon O sa ngona. O ngana nga buke se na mbongo. Yo se oza mbongo te. Nga liki bila mombali nga ba savon kutu. O yepsinga 4000 somba savon sumani. Na sombi ka ba savon ya ba kata ya kala. Ba niki bila mbali plus important bila mbeka. O ko muibi. Ah. Ko muibi hein. O mo sala. Naomi. Nanda koyo. Na oloba na yo muna $80 ozuana. $80 osoli pantalon ngo zui. Yo kangi yango la singa esprit. 3 mois. Ko senga nga ko liate. Ko senga sekité. Ko senga ngilo côté. Yo pesa mo se. O zo lo ko na za témoin. Ya. $80 katomi. Kimi ça là 5 ans. Non, pas c'est c'est comment. Et donc katanda. Yo sabaje na to sabaje ngana bomba blo. To sabaje ngana yo bomba blo ko pesa nginga pesa no beta. Exato. No beta. To sabaje ngana na tendance no piati. Bo mega mo point. Solo na tendance no piati. E mo batu. E mo na. Yo lo boza mbongo te ngai fona mona batana baya. Pe bala sana pesa kilo. C'était mbongo ezati. Muta benga na poto yebiete. Nani? Mbongo batu Alexandre Mwekato na tindeli ngai. Ba jon ngo sana ngai ngona. Na funda obika ko msambo nsege. Da Alexandre mona ngada na sérieux makasi Mwekato na mona ngada ba considération ali. Amona sko Nicolas mbongo mkene ke pesa familiale yo sko pesa ka tebeno. Ana mon appel on a pion. Abande l'appel. Naomi. Mama na pesa mbongo ngala muninga na. Ezali balate. Yo. Ezali balate. Tata, tu foutais ma tête de main? Après ma elle foutait ma tête de main? Yo, kanya te. Tata. Saka ba bengi yo. Nde alinga uyeba pouvoir papa zana. Ouais, ma yebi. Julia. Papa. Tout est calme. Nani? Nataka community elemi solo. Ojo nuenga kande kona yo. Yo nuenga kani. Yoba. Ya ngata kala. Aye. Trop c'est trop nataka calme.
Ok, c'est que ma canisse là bas c'est mené pas naï. Le pango zoté kama. Tu kabuli mbongo, biso que soba le pango na biso, il pas que nous soba le pango. Comme ça donc kabo. Donc kabo na bien. Ya to ta ko ko ta kan ntongo itika mongo mo tsoko itika mo respect zate. Pas de contact avec Yo si ko kendo so baba. Na mapata. Paso ko sana bato te. Yo nga tsona bisika ba Yo kana no Julia yo za maona moko jo tanga. Ya na yo na pata na nkombo te aza moto kasi oyebi. Oyeba ba kuna likambo wana. Jeremy mpe aza mobali kasi obe bongo. Yo moto na tiaka yo na motema mpona ah Julia na ngai aza na mwa mayele lokwa mokolo. Yo moko na apeti na yo. Ofandisa nga be hawa te. Maiza ni ndenge biso tozawa ndenge tozo botaka bana na biso. Lopango oyo biso moko baboti batiki biso awa. Tata na biso alobaka te tokoteka lopango oyo te bana na biso bakovanda awa soko ya basi bakobana bakei. Oyo ya mibali soko bakojwa basi bangonde bakitani na biso bongo te. Yo moto lobaka bongo te. Sikasiko oyo ngai na yebi mitindo ya lopango. Lopango tango mowoya alobi te lopango oyo etekama te lopango za heritage. Njambe bato mosusu bato monaka pasi mpona kufuta lelo na ngai. Kasi bino bofuta ko be mai na akura. Mpe bokoka kofuta te. Mbonga baloka te bapisa ka mbongo kasi bino ko lopango bojo koka na kofuta kura na mai te. Kambe boyoka na ki yona ndeko na yato sa ndenge nini? Te. To bongisa bandako. Kambio ga yo To bongisi bandako. To butisi mo motu ya mokempo eluta mpete. Mpo mpase za na bato nyoso na baloka te na bakolo mpango. Bojwa lukani ya koteka lupango. Mpo tinda biso wapi? Na kateni? Boni tata na ngai. Na dingilo kani wana te. Na boy ngai na boy bovanda wa boyokana. Na lobi Marie-Jeanne le pango za biso. On va voir même mon petit PDG Cédric Lungu Kibali. Ba Patrick Mangala les mèches blanches. On va t'en faire un Elvis ozosi. Ba Gilles Simao. Bien Simao. Papa. Maman. Yo oza mungala. Écoute ma fille. Oza mungala. Aza mungala. Sur le terrain le pango. Ngasi na bingi ba commissionnaire. Atana kina somo le pango. Na bingi ba commissionnaire ya Isiro. Omoni ko ba mama noirete. Bali ko nga studio. Wana nani? Mboka bakanja. 12 000 francs. Mboka bakanja. Voilà. Omoni fele ba bakanja. Kwa balongange. Balongange. Lupa balongange. 12 000 francs 43 mois. 36 000. Wana lebeko futi pepa. Olongwa wa. Tokena masua. Na. Ukiwa tekefuta na soko ta mai na libongo na babwetu batia wana. Babwetu biso ekufa. za d'accord te lopango ete kama kolanda buya buibu ita lokwa mayele Elanga mayele kokati nyo. Ino mayele kokati. C'est comme ça boy mayele kokati yone muindo koka. Yone muindo koka. ko ngum to botanga boite papa. Kati ngai pe Mwana za Mama wana. mtabote boy. Eh. Ngakole sa 9 mois ngapona miseloka muindo boy. Belejo. Kala ngama mwana ngachokwa. On déjà hydroquinone na ngai ko ba. Beli commissionnaire likambo te kasi. Ngai na boy likambo wana na tata Rafael da Silva boyaka. Mokota pa Rafael da Silva Bwana Filikemba boyaka likambo wana. Boyaka likambo wana. Ni makokota pa da Silva mingi ya makambo mabaya Fibi Kembo. Makambo iteli Ozomna papa da Silva. batu. Ayo kama shoka na yoki ngobeta. Yo tikate. Tona yoki ngo ebina na pimi la boy. Papa, tika bavantu lopango ete kama papa. Biso za bana yo. Ne mama papa bino atike mno lopango. Ne pile Boko tika bana na bino. Bote ko ontre bino bosomba bino bimisa mbongo bosomba Mama ndaka kufuta moto Oyo yo ngana ngana miso lopango famille. Jolia kama. Ah non papa. Yo tiko samisa sur l'action na mondiale. Basi na mo. Basi balingi olate lambe kanga yo kaka mapeka boy. Okutere mama na bakitso ka boy. Mabe nso po. Bota la tochonga beko chonga. Mabe ngati na litutu. Mon cher, nazo comprendre te ndeko na ngai, nazo comprendre te. De naza boy. Pio. Moni Mikolo na travaillé mingi na architecte. Ouais, tu m'avais dit. Travaillé na Pierre Malongo Pierre, na travaillé na Willy Mbuyulukusa. Voilà. Mais lui, ça soit retour, hein, de fois dans Baka, il a un copie belé. Oui, oh, Willy Mbuyasunga trop. Lui, c'est vraiment un pote. C'est bien. Na ebisi yo ndeko nanga nazoluka place na bomba kambongo.
na ndako par imprudence erreur na tikaki mwa mbongo moko boye ange amoni yango mon cher afoirese baprojet nyonso mère amoni yango amona azwi yango na meki na défendre keza yanga te ya mama bizi mais rien a dépensé 230 mobimba mon cher 230 na yesi bango basenga nge loko te même ata 1 franc basenga ngate basalela mbongo wana bazwaki sombeli mwana bakaye banini afuti minerval sombi provision atie na ndako. Là c'est le cas maintenant de l'économie monétaire. Non, là c'est une négligence dans l'économie monétaire. Bien souligné. J'ai dit mon moko pour nga sobi que négligence au monde un peu compliqué vieux. Mais comment vous ça mbongo na ndako tu tika mbongo tu bomba place monsieur na bomba kana na na mo kuwe moko na chaka mais jour wana oyebi ke na petit wana oya bandalo tomeli na ebsio na zongi sule na komi na ndako na bimisi kaka mbala moko na tie likola moto ya mbeto ntango na sutuki na tongo na moni yango te na fouillé na bapoche eza te na tali na monde économie na moni ondire na bakisaki te problème eza vieux omoni na zabu banque jamais nakenda banque wisini na banque ngala kenda kape banque nasala caisse akoyeba ke caisse eza enda kuna yete ngabi mana tika kete na umatikala na ndakwa ndito vandia mbuza no mbuza ndito vandia yo sambati vinusu bisu mission zambi ndito vandia mbuza yo expert économie ngeza mais atana bisie banda ko duka atana pesie ata akomona te akomona te eza mais ndito vandia so mbuza no bien au moins façon c'est quoi donc macroéconomie ou microéconomie yo mauvaise la réponse 4 cas comment mon vieux vieux ça c'est une gérance non, hors pair non Nabia oh vieux mais l'économie déjà tombe imposer biso système à OADA le développement tout ça la pose ça m'a changer ngai na cause en esprit te que na zimbongo et puis oui ngai il faut monter c'est l'invisibilité dans l'économie mais oui au bombe loko muto mona te mais yo yebisi ezali mais attends oh vieux comment mais je vous dis et ça non parce que ça la ndengeni mieux soit nazo sala pour tu sais moi ouais na fungola plafond oh moi biso kaye na fungola plafond nazui na posa kango karaboy soki na ye na tali ya lali na bendi plafond mukie na kotisi monsieur moi bien koya sur bien côté n'importe côté la plafond aux alambons moi je peux pas garder l'argent dans ta plafond et ça on rend tout vendu n'a pas sur comme mais les gars ça là vieux bras comment que je parce que mon passé sur mon bon à mon besoin ni se faciliter ça tout na ibisio ils sont comme ça donc oyoka posa kabelo ebimi posa ya soutien posa ya nini posa tout Fanda calme pendant que nous on réfléchit 3 fois plus c'est ça nazota la lobby et comment construire et ceux qui nazu en côté lobby à vivre comment construire et puis je suis de bon cœur nga nazo pc 3000 ouais 3000 puis ça lié calcul bien précis les bizimakara bakati moi lipapu papa 300 sur la nini toyebi wenze biso moko to le grand lokolo oyo namona ngomba la mingi 500 yolo bis wana 500 côté ni pona baluba 400 ah voilà nous wenze baluba 400 voilà promesa ba collectation elo monte toyebi nyoso la fois passée na yebisi nga bi non ozokende musika mingi lambata foko eza na feeling elo voilà ah mais attends je dépense ne mettez pas trop de choses chaka moi kibi muke na nini comme on dit tomate mbuma feuille de laurier là-bas et ça vous a dit tomate mbuma kaka na moi kibi muke ça fait l'affaire ote ngani ngaka moko ze lebele on lamba nini pour ozo mbo muke okati bomba vous mettez ça la muke ona la fois passée na payé 10 000 francs et ça la gina butu moko boye donc Natongo, j'ai un peu réfléchi, peut-être pour Nambo, je peux essayer 10 000 francs. Que son basso soit mobimba. Et puis, allez à mon colomoko. Ça, c'est quoi ça? Là, c'est un deux bon, et puis, pas sur tout le monde pour m'attaquer en plus. Na sala qui erreur. J'avais pas compté les morceaux. Oh. Na ye. Quelle erreur ça? Nga moko mokolombongo bachelinga 3 morceaux. J'ai vu les 3 morceaux. Na nalié moko na butuana. Dans la pensée na yebi que lobby na koyi kolia sous moko na la mukana tongo nous sommes on a besoin de protéger les moi si na la mukana tongo oh non ndeko na ye moko ayaki wana asala leki moko ayaki wana allié
Allez. Na ko betu makofi na ko betu makofi to ndeko mwasi tanga oyena ndako na sentiment loyengo lia bilo na ko betu makofi. Moi je blague pas avec des gens. Betu makofi ma bien. Betu na soma na boxer na betu makofi. Je suis fâché na bimi na pesa ki bango mbongo 3 jours. Très bien. 3 jours mon cher, 3 jours. Très bien. Et Naomi a quoi? Je peux ça téléphone. On va dans la chambre. Il y a quand même que justifier, il y a que c'est justifié. Oh, ils en ont. Il appelle sa téléphone et il s'en a un. Bien la téléphone. La téléphone, na yote ça y sa téléphone. Au moins 230 on a tindé on Orange Money. Na brutalisé yote, paie sa téléphone. T'as le transfert. Attends zui, na sina money. Ngande pena elela na opena be ba mongo ba lobaka zoba na yo ki welewele na ozu ki zengi na yo azo kata o milati sa pantalon te zoba mobalo ayiba tane ba sombela kata mwasi liputa te ata suki apambo ayebi te après le bando zoke ko sa ba transfert ba mbongo na téléphone yo za ba nerf na mutu na oza na maladi to nini oza na maladi to nini eza pasi penza o mali bat lokola yo boy na regretter ngai. Au moins, l'or m'a signé d'un diamant à tout nangai. Alors, est-ce que tu as bien réfléchi avant de se dire que tu as fait un d'accord wana. Ya mo bala zoba tanga classe belé la campus. Asa le lote na isa l'or m'a signé d'un diamant na lingié. Amo bali nanga. Le ba kamana nga nyoso ba évolua. Otali mire mingeli bo nga na pousse na terre. Likola ya vendre la yo. Tu o la nga ba pongi lokuta. Oyoki, ozo la nga ba pongi. Yo zo la nga ba pongi. Yo kanti pena yo be anengo saboyi o la tsanga nini na zolo banao o kanti o la tsanga nini ko sakana ngate zoba mobali vorien ngala zolo bana ya zolo la nga bongo o la de langa o lo bana ngai ba mbongo na nyoso to tinda epa nani ba mbongo wana nyoso ba message a bolingo o yo tindaka na moni soki martini soki nani la tsanga ngala zo nyokwa ma ngana boy na la boko le la kwa mwana o engage ngai yo engage ngai na liaka nini li papa soso na kuisi moko ya soso ke na ko somba yo moko ebi place pa teta na kata o so ya na soso mo bimbala ndako wana chaque tongo ba melakati yo za leza zoba so ko limite dans la TV zoba ngazoba malchance ma be o nga kenda ko kutana nango li baba vi na ngai mobala l'excellent air et tout la moka papa boye mobali moka sa la forme kutu tena kenda ko zoyer pe mobala couper lo ba kuto bikindo suizemi te yo bi mi bala malongo nga kutana na bango yo yebi yo hotelema yo hotelema moyibo wana ke defa se ba veste wa pika ba chemise malongo ya ko dendela nga na kanza moyibala ya malongo nzoka lataka drapeau États-Unis na nzoto. Oko yebisa nga bisika bambongo wana nyonso ekenda oyebisa ngai na banque Martini Bank Soma kale ezali bolambiti sima bongo boke zila kotanga le bokoni Papa saka papa boke nango wati nasomi dangula kapela Papa D'accord, Robé. OK. Papa. T'es la seule à zoom là. Ouais, c'est papa. La combien à la banque? La combien à la banque? Banque au ça ni papa. Au pesi nga $100 na so mangula kapela. Na tikani na $80. Zwango. Papa. Yo comment ça va dépenser nga na yebi to ça va dépenser $100. T'es na quelle banque kotika mbongo? Bongo opesa so mangulo bazo. Na quelle banque kotika mbongo na pa ikeno mbongo ifanda awala ndaku ekusala buzoba. Naza mutu. OK. Naza mutu. Bon, so yo kufi na tongo. Yebisa ngai. Voilà. À quelle banque? Au boulet bien. Soki yo kufi na tongo to beli maladi boy. Yebisa ngai mbongo wana. Nasala nini? Papa, omoni na yoka conseil mon père Junior Mombo. Na président ZZ Zidane ya maman livre Stella baloba la charité bien no. Français on a eu yango. Na tia mbongo na banki, mbongo tutaki le banki okosani papa. Mbongo le pango faut kusumba le pango. Mbongo le pango faut kusumba loko yo kutiki la héritage pour yo. Na koswe papa. Mbongo le pango babumba ngona ndako. C'est comme la banque comme basa elango. Na biso compte bloqué. Continue boy. Au compte c'est pas. Na projet on osala mbongo. Alors si on a pesi yango, to na pesi mbongo on osala ni. Mbongo na ndako babomba ate.
oye koma benda 100 benda 50 ole ekita ole mata pardon ezokita est-ce que wana banki papa kombo na yo eza ndemo na mobutu yo za ibutu parce que mobutu azali ndeni so azimbongo na ye abomi na banki ati azwi sumbongo mosusu ati na coffre fort ati azimbongo mosusu ati na coffre fort ntango akufe ezali ebemene ezali na kini to na Maroc siko ntango baluki coffre fort esengeli makila yo ozalaki wana nayoka lisolo ti yo tobetelanga ti heureusement papa siko ti heureusement okaki lisolo esengi makila c'est makila na na mwana te mpona mbongo mutala mbongo mutala mbongo atia loboko akokoka te mbongo oyo ngai nakama te eza mpona ngai na bino oyo ye akama te eza mpona ye na famille na ye ngai nake banki mbongo wana na banki anatanda bacommissionnaire baluka lopango emonani toke tobimisi tala mwana mayele yeyo tala mwana mayele bimisi yango toke tovexe mbongo yo nilobata mbongo eske mbongo na ndako oyo ozwa mbata mo ya bien wazoba yo raisonné te wazoba yo nozo raisonné yo mbongo wale kokota ko yibi pe Ah, ne vous en faites. Nazaki pressé, à moi, Nana, babiloko mosusu nasala yango na projet. Non, problème eza te. Pesa ndeni ebibi oyo kutana bokilo na problème eza problème. Problème eza te. Ba projet mtu ezala pepa ngwa. Ta otiki saklo ah. La projet mtu ezala bongo monique. Non, c'est rien. Eza pressé ndeni tango monique ozoye pa na biso. Bon, en fait, nayaki penza epa na binote. Nazalaki nanga nazobeta dame et puis tango lobi nanga ki olobaki royal le papa. En fait, papa nayaki na sola na yo. Il y a le problème exacté. Nayaki vraiment na sola na yo. Ndenge te yokanaki na mosantu. Et papa na lingi na bala mosantu. Ah bon? Ouais, na lingi na bala mosantu. Que mon épousani tu ko vanda kaka boete. Naza na mwana moko. Naza na mwana moko na bota ekala. Maman na yepa kenda. Ça fait beaucoup de temps. Et puis, nayaki kozwa mwasi makambo mabe alingi mwana na nga te alingi mwana na nga te kofinga mwana abengaka kutu mwana ndoki boye tokovanda te na riske mwana na nga koma fazer nde nakutanaki na mosantu tosololi en fait tokutanaka na biso nde ya mwana nakanisaki lelo pena na ye epa na bino. Ok, merci papa. Na yogi one olobi ngape na za mutu na za tata na ye na sina kobengisa yoya tosola po ngape funa vanda ya nyona bandeko oyanga ne yebisaki ya mwana jui mobali azana posa ya bongo to yeba ndenge tokutindela yo pe non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème papa naza mutu papa Serge. Ah c'est le votre mwana moko ya nazala mwana moko bon mingi babenga nga boboma moto boboma moto papa Zahir. Merci nga papa Mandosi papa MP. Merci papa na yoki merci papa na oye bisa yo ya opesa papa mbongo na tête tika opesa merci. Ok, bien papa. Ok ngano to benga na kati na bimiso y a pas de papa musigate tu vas dans la prochaine. Au revoir papa. Merci. Alors, musigate. Na dose. Bon, bonne nuit. Valier. Osad. Est-ce que tu ndeko yo ye na ye pananga? Omitali malam. Tutango sola na ye. Otela kepe malam. Omoni ngana za tata. Ngolo bale likamso omona ke papa za contre azolinga te. Isa ba nzema mususu ba yemba ete yaka. Linga mobali akufela mwasi. Ke oya sala divorce te? Papa kasi mama mwana na ye aza mwana moko utulu. Oui. Mama mwana ni wana kufa. Amona ko vanda bongo malamu. Te mosa zui esimbite ye moko ba ke mosi makama mabe, mosa respecta mobali te. Sko papa bakaboli na mosa nga pe muna kaboli bango te. Sko problème na yeza ni nakati. Problème na nini zana kasi? Sko nga saini.
Ta, Moussane, oza mwana yanga kolinga te ki lobi okene règle comme papa ya papa ite. Kaka na komona ndenge na moni. Akufela mwasi ayi kolinga su mwasi mususu ali mwasi na bazoyoka na te bongo yo siko soko yo yewa likona mwe ozande. Moi je suis une femme soumise quand naïve de ba soumise linga mutu yo na ya lobi azania na ndok bakabwana na epo apesa ke respecter mobali faut pesa valeur ni mobali faut ko sala wa lingi se mobali alingaka avo déplacer obenga yi sala ndenga lingaka mobali tonga lingaka il faut ayeba programme no ya journée sala ndenga linga ngazanga na mobali mo bongo papa abanda ko linga mouvement na nyos tu faut yebise lo na za ba problème bila mobali na to kabwana to boya na contre yote. Mais nous sommes les saillants. Nous sommes Serge, nous avons PC programme nanga, ça tu vois, nous avons matel, nous avons matel, course nous ça pour unité nous vendre naï. Au mikoti. On est gagné. Donc on a le lobby de au monde papa. Merci. Ata yo moko. On dit que papa tambola na saki ya mbongo bateke lopango. Hein? Pour ni ta zwi mbongo na simbisa tangai ou bien simbisa ta yo. Parce que vous ya mutu ko ba ko simbisa mbongo te. Papa ibuti wana zwi mbongo na to tsango na banki. Eh mama, mona na ngai Julia yo yoka ngai na no mpo abino likambo nyonso ya mabe bobokela ka obenga ngai mama. Mokolo paza mokolo mona mokemba beta kambonda te. Mbala boni ngai na suki ya wana jo yebisa ye. Dewe kikambongo. Moko wana obe atamoi na mbongo. Lobi na lelo obe ndingi moko. Obe ya wana poti. Tika mbongo na ngai na sana confiance na yote. Na ko ajimba bakei nangu. Tala tango mama Florentine Ngombe. Mama Florentine Ngombe. Asomba kilo pango na ye na deze meli wana na kwen wana na limete. Mama asimisa kinani. Asimisa kinani mbila te. Azaki pompona bana na ye Albert mbila na junior mbila. Tala yeki na ye tala yeki na bino. Ajimbo ngake ko bomba na bank. Mpona nini mbongo soke evandi na bank ko yeba jana sani na sani. Yo be ko tambola siko ngai na ko sa nini azambe mwana mokete. Mama yo za mwasi na ye mama. Na tia ye na bino moko na sani. Kanje bolala ne butono ko jwa tsaka mwana no bombi. Ya komisa ngokusa. Ta ya taka sakosi boy ajira boka akotisi. Ya komisa sakosi wana soka lingara la jango akotisi o. Aso crossé. Bloque kate. Kando palo lu on voit tambe. Papa. Papa. Benda le boko me ko benda saka. Papa. Atanga. Muta longa vide lo zate fait moi c'est coupe moi des autres. Muta longa papa. Ah. Ko fana bana kin. Bon petit wa udi Turki. Nadini kadoko. Nadini kadoko ye. Bo ça stas lo commander na so. Kadoko ye. Yakana dodo tata to. Yakana. Nazoya. Kata nadini kadoko ba tana fifi miel. Na fifi miel. Moi c'est biseka lo le mo fifi miel. Nazoya. Papa na ngai toza nano. Uti mwana ba chance. Yo toza bongo mpona ni. Mikolo to pe mutomba yango yo to mitano yango yo be kota bimana sakosi za mbongo. Isanga imosi na yona bomba mbongo na nzembe. Kima na mbandaka. Ako mwana nzembe ninyo. Kaina kima yona mbandaka. Mbonga mosa yo zaka kojwa. Nana bandaka ko simba. Yoni lelo yo teki lopango komi kojwa mbongo be mataki to buta boyoleka boyina mbongo. Solo. Ngai moto nazaka tena simi mbongo na kende ko simba lopango mpe olandi ngai soko ngai kambele loto zana mapango to misato. Moto yo beboye. Pisanga nano sakosi pardon. C'est que toujours na lipeke comme thermomètre. Toujours. Solo tikilo mutu fièvre mati. Take comme thermomètre. Papa pesa ngamo na tutanga na obati la. Na bana mwana ki. Bon kamanda kutena ya 0 po na longa kapela 23 mama na ruwe kuno zana zemi mama wakati na ye nani Jeremy Magana Jeremy na mwana keka na telefone ala alpimia naroba tenga ipato potika na na po na kosomba moto mpo na mokolo boete siko ambo ngotela azolo mwana ndambo azolo ngate ne baba bendi rias moko. Ah, tu fais quoi? Où Bani? Non, ça. Parce que bon, ça évidemment la chambre. Nous nous dans le salon. C'est quoi? C'est non, quand même des bilons. Où comme l'eau ça? Pero,
moninga to na yake pa mbino to na yake awa na eba ke na libala to na yake libala na eba ke mobali na ngando zo atiki na ngando to sa ke na eba ke mobali na ngando zo soin na ngamba na ngando kipe mobali na ngando zananga mais on nga non vivre na réalité akati libala eza yango te en tout cas je préfère pas nazo ngano pas biso so na zan yo tout la na masque de vieillesse comme ça ba yebisanga na vani sa famille to mbali mususu lokwa na bina ndako mbali mususu ko lingana ngate on a un carnet à divorcer. Ah non, vous pensez déjà que non, nous avons libala, mais vous avez libala nous soit à côté, soit tu as tiki au cap, ok, au balina, c'est ça. Quand on a fan kaboué, ponga na lata na bima moi si, il faut na bando singa bato. Ah, papa Christopher, tindela ngata moi quelque chose. Christopher mukenda kani sur le bien, on dirait ya zanga moi si evine kanda zana kipe la bato. Yoka. Pardon, tika. Le baba mususu na mbozo lo bana na zoto te. Yona bi. Tango zo babo mususu lo bana. Ngamona peso accès na biso ko senga ndeko na poto bon eza mabete Christopher ndeko na ta camarade ya ona lobi mais camarade ndeko na esani ngala senga ba camarade mususu na poto c'est tinga na tamulo mo boy ah ça va na senga bango pa biso na lo ba pona biso na yoka non yem ça Christopher papa déjà kuna comme pas biso faciliter nga tâche pesa nga ta moi mbongo mo boy na sa ta fond de commerce bo ça na ta kuna na poto bo ça les amis de Nomingolé là bo collecter ta moi quelque chose pour nga pena banda vie donc comme nos stars ba c'est des amis voici te batte la ligne femme en détresse il bat les aussi mbaté ce que on je sais que regarde je sais que tu es furieuse écoute maman regarde ngamoko je compris OK tu as compris quoi j'ai compris que on comprendre on a comprendre que je dois être ouvert OK na ndenge na osala que ba dépense non na gérer au sala dépense monter puis dépense ni au sala et on a vie c'est bon et ça que au mon monter ça non na bien yo tinga ngasona nani na mona mbongo te na viva mbongo te na lia mbongo te na yebi pe place mbongo zala te donc ngane na za ngana mbongo tozonze to na barrière et yoka o zila ya mukie una koza na ngo bébé na laksumenga na beda yo la kisa na chou na beda chou na préféré c'est que préféré na préféré beda chou so kala kisani mbongo omoni beda chou ape na moi c'est so pesi mbongo na biga ya mukie bino basi vous êtes toujours comme ça et y a problème te nga je t'aime beaucoup bébé nayoki au sein de la remarque Billy Nayuki, ne pars pas s'il te plaît. Donc ça Bilo, j'ai changé, je te promets. D'abord, déjà on a changé. Ici. Attendez, tout ce que tu me demandes, oh maman, bon, tout ça, calmement, tout ça, calmement. Pierrot. Oui. Pierrot. Mon chéri, ne pars pas s'il te plaît. Nanoniti. Naibi, t'es trop belle. Pierrot. Moi, c'est un gars qui a sonné. Maina makila na nzoto. C'est bon. Parce que oyo ka sonné tono kendo ka sonné tono sengaka. Non, qu'est-ce que tu sonnes ton tala bosu qui n'a fait mon tour à se manifester. Non, qu'est-ce que sonne donc on tala nga bona belle homme ya pamba ya on a bi on a changé donc yo mamunyo sono ça toko tout ça mon fille d'Afrique bébé mobile na archi président na bébé autrement dit économiste non bébé je t'aime que ben la profession d'économie c'est quand même rien d'avoir il me parle pas non kufa so bika ba bosika nga babandeni babala na tande ba kiye ba gawe ba bon il faut pas tout na ngana c'est bon raison c'est bon ba raison nyonso bon au changer OK to ka ba to anda non kasiko viens d'abord dans la chambre to ba dans la chambre nga ba devoir ngane na répondre yonde ba de te piro no ko tolobi nini tobi la chambre roquette qu'est-ce que ça moko moko likam momo c'est to bandit likam momo to ba na likam ba mafuta na ya ka to ba na somo kasi ya non to c'est bon je na 4 ya ka ya marche ya ma l'action motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Pambate, alléluia. Mitema ya bato, mitema ebikite, alléluia. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisa mitema ya bato, pambate mitema bikite,
Bikisa nanu mitema ya ba Kristo. Bikisa mitema ba yenge bene. Bikisa nanu mitema ya ba bato na yo. Pambate miteme bikite. Allo. Bikisa nanu mitema. Bikisa nanu mitema. Batela motema na yo esale makambo ya Yesu. Esale la bato mabete. Basusu tozobenga bango bateyi. Aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati. Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi. Ambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango ba profete. Aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko. Nini kaka bato bapesha bango mbongo. Pambate miteme bikite. Bikisa nanu mitema ya bato. Bikisa mitema ya ba Kristo. Bikisa nanu mitema ya bato. Naleli motema moteme bikite. Mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi. Oyo biso bakongole tobengaka 207. Ekobima na tango na poko ememela ye mbongo. Pambati miteme bikite. Basusu tozobenga bango bayembi. Baza kuyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati. Kindumba lolendo lokuta makamba bamba bamba. Awo pambate miteme bikite. Uzawa Bikisa nanu mitema. Bikisa nanu mitema. Mitema ya bato. Bikisa nanu mitema. Izana mabaku mingi Yesu. Pambate mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe. Na monoko na ye aza kuzongisa ba amen. Kasi na kati ya motema motei azati. Pambate moteme bikite. Motuna nangana nyamemi poison na kati ya eklesia. Nani lisusu amemi boka bwanya bateyi. Bakomi kubwaka na bajeton na batele na bisika ya bamatea na bango. Pambate miteme biki. Misala yanga mabe ya motema. Hallelujah. Ekabuli babato. Abo.